nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati pona kozwa ba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona be mission ya kitoko be information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, chers internautes, Tekete Zombe Apambola Bino partout et Sika Bouzali et bienvenue dans l'émission Nabino Les Talk Oezali, émission sociopolitique, Tolobelaka plus Makambo Ezana Kati Yamboka. Je crois bien que Boyebi, tout ce qui se passe Awa Namboka Nabiso, mais Elo Konako Kolobake, vous s'abonner massivement na ABC1 Television de Tobaka. C'est Jésus-Christ qui est le number one na chaîne Nabiso ABC1 na Oya Mama Chantal Yawope na Papa Osé. Alors, tu remets plus sur l'actualité du moment. Pour Yebi que tu juste on a un mois, plus ou moins un mois, pour que tu kendi na maponami otokopona ba député provinciaux, pe ba député nationaux, pe na mokonzi oya kobima ko remplacer mon amboka Joseph Kabila Kabange oyo 17 ans asali na tête ya République démocratique du Congo. Yango lelo na ye mingi to beta masolo na mwana mboka tozo benga papa Sango. Bosolo na politique Israël Mutombo oyo wapi tokobeta tokolobela de l'accord kobanda na Bruxelles Genève pe lelo tozala na Nairobi wapi le vrai accord to éviter alors toromeka kobeta les solo na mwana mboka Israël Mutombo. Moi une analyse moro objective parce que chez nous ne sommes pas subjectifs, on sera très objectif. Alors bonjour mwana mboka. Musungi di shalanai kunshi kumibiani cherabiani nebukole shalanai ni pabwipi 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 masia wa moyo wa micherabiani nebukole shalanai ni pabwipi. Pourquoi moyembi? Non, le bail Jésus n'est bandel. Tu as trop excité place par le bail Jésus. Oui. Moi je suis chrétien, croyant du message de William Marion Branham. Le temps où le bail Jésus qui est le roi. Jésus est plus que Branham, mais c'est lui qui a envoyé Branham. Donc on a vu envoyé Jésus, monter mes bêtis. Jésus n'est à l'équipe à l'équipe politique, à l'équipe à condignos, à l'équipe aux angabana. Donc quand tu as parlé de Jésus, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Il y a un Mende, Kamere, Tshisekedi, Fayulu, tous les politiciens en général à Chadari, malgré ils fait le climatiseur. Malgré la technologie avancée, mais il fait le climatiseur. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Ce qui est le cas nos politiques, Mbappé Yesu. Que sert-il à un homme de gagner le monde si personnel? Ils vont tout perdre. C'est maintenant là qu'il faut changer. Il faut bandimela Yesu, Mende, Shadari, Félix, Kamere, Katumbi, Bemba, Muzitu, Matungulu, Boyamba Yesu. Yesu azana bosenga na bino, Yesu aboya kamutute, ata mabe zandenge nyoso. D'accord, et c'est Bélissinga, merci beaucoup, Papa Israël. Sango, hein? Sango, hein? Non, Sango est par rapport à la neutralité. Tu as une émission qui est alliée à Bosolo na politique. Batunyo so baza Rolanda yango, eza togomi kumisate, mais ce que l'eau est blé. Ce que est vert. Bosolo na politique, ils alliés émission politique. Oyo ezole kana Kinshasa en direct, mais en même temps on a étendu à territoire mobile et puis dans le monde entier en ligne. Au même moment. Alors, Batunyon soana baza Rolanda, baza na besoin muto aza neutre, muto a repé sa opposition maloba, muto a repé sa majorité maloba.
C'est ainsi que ngana amitié katikati pour pasteur azaka na couleur te za concept à émission ne bazobeka nga sango mokonzi muto ko réconcilier les deux tendances muto ko sala effort apesa bato bazanga maluba pe baluba chaîne wana ndenge tozo sala majorité azoya azoloba opposition azoya azoloba tango naza na émission naza sango mais ndenge na oloba bo naza sango te awa nazali analyste normal na ko réfléchir le faut ba concept wana ezala awa naza muluba mwindo mais kuna naza sango concept à la fois. D'accord, Moulouba Mouindo, merci. Sango Mokondi. Alors, tout côté moi actualité en Mbuka, tout ça moi analyse nango. Alors, touti na Bruxelles, opposant ba ko sanga pa na kolukaka moi solution baye na Genève, tout le monde accord à Genève et Bimaki, oye pesaki mo na Mbuka Martin Fayulu azwiki kiti a représenté opposition na cette tenor leader opposition opposant bazalaki. Alors, et ça dit que deux entre bango deux Caméré Félix ba retiré qui signature c'est vrai oyebi actualité wana ba kenaki qu'est-ce qu'on a Nairobi ba signé accord na bango na Nairobi au cap vers le changement on a la moketikali na Genève ba cap anepté comment na nyonso na face à cette actualité analyse ni yo ko sala par rapport à tout ça non ça dit analyse ça na bato la muka na bato ya ticket gagnant ya Nairobi pour mikolo ba mami nzembo ya Mbiliabel na kena Nairobi malgré bango nyonso ba koloba on a un souci majeur bango to ba koloba na komba peuple bango to ba koloba na komba peuple Fayulu désigné candidat commun na komba peuple Félix Tshisekedi désigné candidat commun na komba peuple de bango nyonso dénominateur commun na bango za peuple ngala zo mona mabete lokola babimisa ki Fayulu pour na peuple lokola babimisi Félix pour na peuple c'est que peuple ndé à sa base. Peuple n'est à sa référence. Peuple n'est à sa étalon. C'est lui la référence. Il y a des gens réconcilier les deux parties. Si réellement Fayulu a zolo pour le peuple, si réellement Félix a zolo pour le peuple, c'est que on a zolo belo comme problème il y a qu'on retirer la signature, c'est un faux débat. Les deux ça soit actualité parce que les gens ont tellement évolué. Liba les gros kufata jour moko bo uto bala nengo za bozala ba information ya moi si na yo mto lakisa moi si wana na miso abato yo nem to magali boso état civil yo nem pa ba masana yo nem to sala ba anniversaire wana moi si no sala la campagne siko jour wana bolati pe alliance na miso abato ba lobi o penza bébé bakangi ba photo boke pe nuit de noces mais na ba 4 heures o mona ke mobala ngako minguma ozo zelate batu bakufa to liwa ya po bongwana po ebemba bongwana kate do à partir de 4 heures wana liba leko kufa nango ba raison na politique ezali ebelé je pense que Félix na Caméré bazo ya la Kinshasa lobby naza na exclusivité émission moko na Félix to sola naye ndenge pe to sala na Caméré TVza radio te batu bakomona mais je vous amène à une logique que toutes les deux parties prétendent parler au nom du peuple ceux qui bangono soazolo bana kombo ya peuple moi je pense qu'il y a aucun problème ceux qui bangono soazolo bana kombo ya peuple mais na kati wana ba kabiliste bazali on a expliqué, Kabila avait compris que l'adversaire n'est pas fort. Et l'adversaire est très fort, il ne faut pas l'attaquer, il faut le contourner. Parce que l'élection en 2006, Kabila a léqué. L'élection en 2011, Kabila a léqué. Kabila fait des mandats sur le plan constitutionnel, Kabila a son mandat. Automatiquement, pouvoir est dans l'opposition. Mais l'opposition doit canaliser. L'opposition doit canaliser by effort pour qu'il y ait bêta chadari dada parce que aweza makamba ko dominer te makamba ba plainte tu peux beau faire de plein okoyi ko yana batu 10 au sali campagne bien mais soko poli eza na tina mokote donc possession ya balle eza résultat même soko mener la 88,99 mais soko équipe adverse ba poli na bango na 18 mais bango ba tchebi bango ne ba to gagner c'est la finalité donc le problème autour na ngwa Bakor ba tractation nyonso wana eza par rapport ya bien-être ya population mais ba effort eza canaliser place mokote ezali disperser chacun par rapport à ba intérêt yango to benga parce que nano esilité nous continuons à espérer à un autre dernier dialogue où la dialogue d'atterrissage oyo souhaité ezali ba tractation c'est bandi yozo kanza po dialogue ezala fu balo banani ka ba biso pe to ko initier dialogue bino lingi dialogue mundela ya olingi ba benga Kofi Annan ngayo na ko initier dialogue te caméra yoki Fayulu pa yoki Félix pa yoki ngala ko initier te foka bango moi je n'ai pas cette capacité là si j'ai cette capacité là de mettre Félix de mettre caméra de mettre tout le monde autour d'une table je suis peuple est-ce que ça sera encore possible je suis peuple tous ils parlent au nom du peuple si réellement balo bana komba peuple mais peuple n'engaïd c'est que ngai peuple na ko réconcilier batouane je peux les imposer si réellement zolo bana kombo na ngeza lokola mama zolo kambo na kombo ambana papa zolo kambo na kombo bana siko bana wana bakomi na problème parce que papa va na côté les maman va na côté na mais to ko imposer ba per si réellement ba luka pona biso so bo vani ndako mo te biso to kena biso ils seront obligés de se mettre ensemble na Bible na vie à frère Branham
Frère Branham abeta lisolo moko za très capital fona zongo référence. Moi si moko na mobali bazalaki ndaku moko. Mais matate komi libango bazaki na mwana moko. Bayoka nike fwa kabona na bango mutu na mutu abanda okeni. Babandi ko kabola biloko bana na chambre. Bakaboli ba biloko ya kolata. Bakaboli ba mbetu, bakaboli ba montre, bakaboli ba congélateur, tout ils ont partagé. Ba na chambre à bana po bakabola biloko ba kuti chaussure à mwana. Faut ba zoapeli kolomoko. À cause ya mwana quand ils se sont regardés, soto kaboli makolo mwana kozanga eloko akolata. Parce que même ceux qui n'ont pas mwana kozali kolomoko, ceux qui n'ont pas mwana ils étaient dans l'obligation à kozongisa. Donc ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Et là ils unir biso za combat l'alternance le bien-être à peuple. Peuple ali bien la tabia zo ba soya malam. Ba o baza la poto ba lembi poto ba sali ba 32 ans na poto. Pouvoir à Mobutu muta 25 ans na poto 32 ans. 28 ans 20 ans. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de rester en Europe. Bana bezo bazonga mboka na bango. C'est maintenant ou jamais. Parce que si la minute de Kabila Tikali n'a pouvoir par l'entremise de Chadari et alors le bomi batou, les gens vont mourir. Il y a des gens qui vont craquer. Donc il faut pas se l'eau avec sérieux. Si réellement ils veulent l'entraîner, ceux qui réellement ils parlent au nom du peuple, tant que vous avez déjà compris que Kamenani Fayoulou Azana population la Simanaï. Vous avez compris que Félix Azana la population la Simanaï. Vous avez compris que Kamera Azana. C'est-à-dire Batounio so bazalia bazana batu. Nous devons nous mettre ensemble pour gagner. Le problème, c'est de se mettre ensemble. Côté Ghana, nous, ce qui nous divise, ce qui nous unissent doit être plus fort que nous-mêmes. Donc, nous avons pesa mutu raison te mutu torte. Bangonyo sobazoloba na kombo ya peuple. Si réellement il parle au nom du peuple, alors le peuple a 5 bango bazala uni qui parle le même langage. Justement, moi Moulouba ya Mwindu, on le dit très bien parce que ceux qui ont au nom du peuple, peuple aligné à ce que local là de l'autre côté na FCC va aligner un seul candidat oyo a représenter bangonyo sowana. Il fallait aussi que dans l'opposition ils aient un seul candidat. Mais le rôle là ce qu'on a minute Soto Koko le banabite son roko ça toza ko aligné à plus de 3 candidats na kati ya opposition. L'opposition a plus ou moins 20 candidats. C'est OK parce que oui, bamo qui a so oui, chani ba candidat banganga, bango pe bazali ba candidat banganga. Nani kandanga? Non, tala Noël Chani a yebisi batwa ke azana stade Tata Raphaël. Ba bafle ya pamba na stade anil bomoni anile mais ça dit bango bana confiance en nganga. Donc, nous avons postulé, nous avons multiplié les bulletins, mais en soi, il sait qu'il ne sert à rien. Il sait qu'il est kuni. Na yebani ko lekayi. Mutuloko la mokia. Aza candidat ya bandaku. Ba fouti ya bandaku na ye mokia zongi normal. Baza ebele. Batuloko la ba ifoku. Ce sont les gens qui ne sont pas connus. Fabriqués de tout. Tu vois pas que ces gens-là va influencer peu moins leur monde la carte. Jamais. Ndenge to zalia wa baza batuku to soto tie députation nationale ba kozwate. Bato nga moko ndenge na zabo na ko silisa bango na carrière bato baza na ko silisa bango carrière ba seki kikuni wana ngane tuzabo pena Chadari candidat député na Moamba ata na lukunga ngana Chadari na le Chadari eza 28 te na zo biso ba triquete eza clair na silisi Chadari carrière avec machine à voter. Non, machine à voter moya ko contourner ngwezali moi omoni soki muta tingami kaka machine à voter zala botika machine à voter zala mais beaucoup que au-delà ya ba stratégie pour contrecarrer machine à voter ngana pesi déjà solution machine à voter etikala mais j'en ajoute 2 choses il faut ba témoin na ba bureau de vote au-delà ba témoin parce que pas mundele ndenge tozabo na Côte d'Ivoire élection salami Bagbo contre Ouattara mais pouvoir à Bagbo ba publier ka Bagbo mutazwaki mais observateur international bango na ba publier ki Ouattara na rapport na bango za Ouattara qui a gagné. C'est fini. Mundela Moni, nous devons protéger Ouattara. Il faut Tokanga Bagbo. Et le résultat a été là. Chadar Aza Moutako Bigizate. Au Moni, à un certain moment, si on met une équipe Moni, équipe faible, il faut mettre toutes les batteries en marche. Toutes que la Moutouma Wate, l'équipe Moni est faible. Beta en Ouattara Beta. Chadar Aza faible. Au début, l'équipe ata arbitre à côté de trop. Mais côté à Souka. Arbitre à un certain moment bon à côté la trop na ba assistance vidéo ça moi passe pour arbitre à côté le tina souka arbitre za nanga za mutakabila wane yebani nanga za mutakabila aza président parti politique omo nango seni nanga wana zo mona za mutakabila c'est des indépendants non c'est des indépendants le quoi structure na kombo mais na fait na réalité président seni za mutakabila wana batunyo so ba yebila été nommé par Kabila il n'a pas été élu.
il n'a pas été non plus désigné par la société civile. C'est un produit fabriqué de toutes pièces. Bah bombi on va saler pas Kabila non. Il faut qu'on mette moi c'est un pas un candidat député. Moi c'est un Robima. Même Bassi Azandou ba ebiete. Bassi Azandou ba ebiete. Moi Robima. On a un candidat ba fabriqué pour na rejoindre ba miette. Pour na robenda moi ba voix. Tous en a bango besoin te. Seul ceux qui Félix Tshisekedi. Caméra zawana. Pour caméra directeur à campagne. Caméra on ba bien kolega bango tout. Directeur à campagne. Bien malinité zali. On va promettre Premier ministre. Nandima caméra était. Nako compromettre combat na ngai te. Ngana ndima caméra était. Moto akosa dana F na Bible eza caméra wana na yibi. Ngana ndima caméra était. Nazo croire na UDPS mais na lakisa ki Félix Biloko belé. Mais yo zo quoi aux ndima caméra était mais caméra za allié à UDPS. Ils sont libres et alors on eza bongana yo to solara. Moza massa ya mutu moto solara ete. Ngabo camarade na biso kabwanita. Là, on continue à faire ça. C'est clair. Mais on a monté à solar. Et là, quand on battait le col en auto solo automatiquement, moto bino solar la solar à quoi moninga jamais. Jamais. Nga na ba position nga personnel pour la caméra nazo croire na sincérité caméra parce qu'il a expliqué que l'adversaire va nous attaquer. Kabila yebi kaza na discours te. Il faut contre la opposition nga manga mona lo baga ngona be mission. Na lobango na Congo Millennium na lobango e pa Isha Okoko bandeko la bino na expliquer makambo soyez prudent batu bayoka kite siko e bokomi ko loba lelo combat eza entre les deux vrais opposants na ngambo za na Félix Tshisekedi na ngambo za la Fayulu les deux vrais opposants ba opposer bino na ba opposer bino c'est la majorité. Kabila est au sommet. Ici, il y a un opposant vrai Félix, un opposant vrai Fayulu. Les opposants se battent entre eux. Bazo bunda bango na bango. Sigoyo, ba diable ba telemi na Malibu, bazo ta la situation n'engezali. Ça fait très mal. Le diable vous a vaincu. Kabila est tellement malin jusqu'à tel point à meki ko rouye bino, bato ba entourer les deux partis, ce sont des kabilistes. Kamere kabiliste, Katumbi kabiliste, Bemba kabiliste. Mouzitou kabiliste. Mais bah entourer les deux vrais opposants. Donc, il suffit que les deux vrais opposants va comprendre que nous devons nous mettre ensemble. C'est fini, bah si ici Kabila. Dio ya Fayulu na Félix, yango ne kisi kolongo la Chadar. So ba sanganité. Ah, tozalo na janvier wa. Koukel hein. Tozalo na janvier. D'accord, merci beaucoup. Je crois la pote vous comprendre Kinshasa partout, vous comprendre l'idée il y a Mwanamboka Israël Mutombo. Alors tout me confond la parenthèse par rapport il y a samedi passé messe moko ya action de grâce au ko salama na kata Notre-Dame awa na Gombe oyo yambaki Mwanamboka Chadari et c'est juste une messe et action de grâce pour campagne comment se fait-il bawana nde moto bazo bomisa ba Rossi bakenda batebeli bakenda batakaki catholique tout ça mais comment bako accepter que basa sous merci action de grâce on habite yo analyse des années Yesu nda lobaki bénissez vos ennemis et puis église eza politique pasteur azaya batunyos pasteur azaya batunyos pasteur a bata majorité pasteur a bata opposition a bata société civile et ça normal même l'église na biso même si Branham était vivant ceux qui ba kamati moto opposition na majorité ba enaye ata bomaki frère ba vendre ses places ba hôtel lobanzambe lobande muté ko big sai lobande ko sala ka bongo la motema le biso to ko boya te ceux qui bato kwa ya ba Chadari ba na kate église ba sango baza normal objectif ba bonde la pona bango so ba sengi prier ba ko bonde la pona bango même uyibi soka ye ba ko bonde la pona ye même kunda batoire soka ye ba ko bonde la pona ye mais souci ko zala bongo la motema azongela makambo ya zalaki na ngote donc ngana trouver problème te ndenge église catholique a eu position ya ko pambola Chadari ndenge ko pambola pe opposition même Jésus a lobaki venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos moi je trouve aucun inconvénient n'importe quel frère bisoku toyembaka kolo yeso aboya mututa ata mabe na yo osali yango ndenge nyonso yo yaka so nzamba kolimbisa donc Chadari soka comprendre que foi en église c'est bien il y a pas de problème mais l'église a okande bazo pona ba catholique so ba yelo kwa na message à Branham na biso ke bakozande bi botu ya message ba oyebi ke so ba teyo na message à Branham okotika na candidature zongi non mais mulba ya mundu yo bi ezana inconvénient mais il y a un problème so kika batwana ba kena l'une des églises ya réveil pourquoi ça crée toujours problème non église catholique ezali église universelle l'église catholique est vraiment politique.
les grandes décisions du monde se décident par l'église catholique. Ça, il faut y battre. Tous les gens ont mission mogote. Catholique n'a biso na rêve toi na mission mogote. Biso, tous les gens ont lola. Catholique a un objectif à matuna lola. Tous les gens ont musa mogote. Bango moko ba yebi place azo mema bato. Biso tous mema batuna lola. Nous formons des hommes nouveaux pour les amener au ciel. Tous un objectif mogote. Catholique gère le monde ici. Pendant que nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du ciel, nous sommes en train de partir. Pèlerins sur la terre. Pas na biso église, na biso zali à politique. Voter tel, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Pas na biso zagate. Mais la catholique, batunyo so moni bazalia, ils sont nés par catholique. Batunyo so mona, ba politicien nyonso, dernière décision la bangoza catholique, c'est catholique qui est la puissance du monde, ça c'est l'église catholique. So to continue en spirituel là, et go ça par rapport à mission neng to zolo ba. Mais ce que mission mo élaborer zali, yaka na ko expliquer yo. Ba marque de la bête, je vais t'expliquer la puissance de l'église catholique et les rôles de l'église catholique par rapport à l'histoire, il y a l'église. Là, ça sera dans un autre dossier. Donc, comprendre que Bachadari bako kena bango, mais pas na biso bako. Dans cette église de réveil, c'est apolitique. Bakoki kokota makambo etali politique était. Mais moi na boka koko ya kosambela kuna pesa le. Kosambela lokola frère akosambela. Mais na kati ya tempelo nzambe ko kamata bona zo présenter bino Shadari. Te na présenter bino Félix na église ya nzambe ko sala mate. Mais akoki ko senga losambo. Te akendaki na gimbangiste. Shadari akendaki na gimbangiste. Akendaki na kamba. Akendaki bondela ko. Lokwa ba gimbangiste wana na bango bazaka église moko bon. Ça c'est tout à fait normal. C'est tout à fait. Mais nous, nous préparons les gens pour le ciel. Nous devons préparer, pour pas gagner France, na Belgique. On prépare les gens pour le ciel. L'église doit veiller. Parce que les pasteurs ont côté la pouvoir. Ils ont passé au peuple au monde. Ils ont nzalo au peuple azana. Ils ont benga bino bat bozana poto. Il faut benga bandeko la bino no bazana Kinshasa. Oya linga voter kimbuta kanisa fulu. Kanisa ba fulu. Kanisa ba fulu asayo. Avo pesa kimbuta voix. Kanisa ba fulu. Makamona zolo be faut katango chango na WhatsApp. Tindela bato. Yo mutolingo voter kimbuta kanisa full. Olingo voter Thomas Luwaka kanisa veni université Mombele nzele ya lagate ngaba makala kalamu za lagate kanisa avant que nous voter Thomas Luwaka. Olingi ko voter Shadari poursuivre la continuité kanisa passe lipo defa la tongo zo futa mbongo na poko. Des fois zo ki mama lipa kanisa. Kanisa bato kindele nzele za kasute be tu de bo kanisa ngaba bo kanisa rosi. Bo kanisa rosi. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir avant que nous puissions avoir dans Shadari. Nous devons attendre Boutou. Na bibembe bako voter Shadari. Bato bakufa bako voter Shadari. Bon on a bon moto na voter. Ate bembe ko voter Shadari. Na na ko voter Shadari. Motozalité. Il y a un moni ba pasteur botika batu libre. Pour biso batu tozo nyoko ba nous qui venons à l'église. To kamata mbongo na so to futa dim to cha offrande. Yo pasteur oyebi passion na te. Pas si nous avons rebondir la boutou pour la démon, mais pour la 10 000 pas soit. Nous souffrons pour prendre cet argent pour venir vous donner. Donc, nous sommes des citoyens, botika biso moko to responsabilité na biso to voter nani. Ko kende to liembongo na yo na ndenge na yo communauté frère Shadari. Shadari ça comme frère église. Yo so mona Shadari longa Shadari ko za ba frère église. D'accord, merci beaucoup. Je crois que tu as commis vraiment Nasuka ya entretien nabiso na Papa Sango. Je crois. Côté là. Yo mona ngine ba bengala. Ngala zo côté là te. Ba bengala ki Shadari. Kaboza kaboso père de pession mbongo yemba mongote. Shadari yewana akendaki Fridolin mbongo azo a possession pouvoir dans l'église catholique. Le monsieur là est venu, alinga se faufiler. Alinga se faufiler na stade ba monelo kwa mutu malamu. Nzoko batu batimbela ki. Batu ba kumisi fayulu ba yembeli fayulu. Bengani. Moi j'étais très content. Bengani nani Emmanuel Shadari balinga ta komona ide. José Makila ayaki lokola membre ya famille. Membre ya famille ya Fidona Mbongo et aza fait partie ya famille. Vous comprenez ayaki. Na bandangu tukozela na ba prise asala ba 45 degrés na sala kala. Mazaki na poma libumpo sport wana ezwaka eta 45 degrés liboso ya Kabila. Fo mona ba age musu mutu akokosa te so moni mutu akokoma tina age mo azokosa akomi libuma. Tala mutu lokola egwake mutu lokola Makila ozo kumisa mwana muke azaleki na bino Kabila ça il faut mona mutu akomi aliéné na incapable mental passion au peuple zo mona lelo passion tozala ngo lelo na kisasa bino bozo sakana era ko fungola miso yango bino diaspora bino bato bonyo kwa maka bino nde botinda ka mbongo na kisasa bino nde bolesa ka kisasa bino diaspora fungola miso bengande konayo lobala ndeko na soko voter Shadari ngala kotinda osumbongo te yebisa ndeko na o voter Shadari ngala kotinda osumbo foko yebisa bango
Faut que ça bango, faut que ça bango. Pas ces ans mboka, c'est l'unique occasion nous devons sauver cette famille. Batoubayebi Fayoul, Babenga Fayoul. Batoubayebi Félix, Bobenga Félix. Ces deux gars doivent se mettre ensemble pour sauver la nation. So basali angote wana nazo bisayo, bobeta kasuma ba politique te na be mission pe gokufa po kabila kotika naye. D'accord, merci beaucoup. Tout comme un message à faire parce que ça réconciliateur, message nous colo bapona baimbo quand nous sur bazon d'abiso Kinshasa, Brazzaville partout à travers le monde. Moi un petit message. Non mais batu faut bas à la place moko peuple congolais lingana to comme na yera sauver mboka. Ceux qui musapiazo bela makola memi en hôpital. Miso azo to a tout anaté. Monogonda lo je suis malade. Donc travail à complémentarité. Cap dobi que Chadar aza tellement faible le roi équipe le roi mabouilou. Aza faible à niveau moins impossible. Makoko ya kokoma makasi tango biso toza dispersé. To sangane loko moko. Félix na Fayoulou baza obligé. Botika bino bato bazaka pemela Félix obiso to voter Mafa. Obiso to voter Fachi. Botika biloko wana bazala no place moko balo balangage moko ça fera notre force ndenge tozaliao. Botika ba français bino bato poto bato kisasa bino bato zo ba Fayoulou yoza prêtre legi bango Félix yoza prêtre legi bango. Et puis langage tribal et uti wapi. Nazo kebisa bato baza na langage tribal. O bato bandundu. Non, totika langage tribal. Eza na place moko te. Ngana kendaki na bandundu mutu kezalaka te. Eza kaka moto na vélo. Vélo bafuta yango 300, moto bafuta yango 500. Pasi wana bato baza nango. Est-ce que guerre ezali awa bato baza kuna ezaka baluba. J'ai trouvé aussi bato bandundu, j'ai trouvé aussi le Bakongo géopolitique et ça 500 biso mobuta lobaki yango. Réconciliation faut za la parti nyonso toza na besoin de réconciliation. Yo mutu ba Congo lingo voter kanisa mwana nse makenda wapi. Kanisa bundu dia Congo. Kanisa bato bandundu kanisa nzela kinzono. Nzela ezalaka te. Bo kanisa pasi ya bato ka mwena sapu kasai. Olingo voter Chadar kanisa ka mwena sapu. Yo mutu este kanisa Beni na Goma. Kanisa Ruchuru Masisi kanisa pasi bato bazana. Loba malamu pour le peuple congolais. Kanisa malamu pour le peuple congolais. Sala malamu pour le peuple congolais. Plus 243 81 355 26 32 à travers seulement WhatsApp de Rosolo. La Bosolo la politique, de Utiko Sala nani page YouTube Nabiso, nani pardon, chaîne YouTube Nabiso et Rosolo la politique, lien Zali, Bandeko Barosenga demande na 081 355 26 32, Toko Kabola bon lien mais bato s'abonner massivement. Au beti Bosolo la politique yanga moko na Zoloba. Po bato ba sala kawana logo la Congo News. C'est info, ce sont des voleurs ce gens là. Baïba ngai, ba image nanga ba ochawane za ba image nanga te. Ngai moko na tie à partir à mercredi to bando diffuser en direct na YouTube boze la émission TV moko batubele TV za radio te. Merci pour la disponibilité. Na ko senga pe batubele ba continuer ko la émission na yo. Émission za makasi na moni pe sacrifice na engagement nzamba pambola yo soka lingi mbala sima to kozonga pona koloba pona mboka. Merci beaucoup Omwana Mboka. Nzamba pambola. Ouais, merci beaucoup. OK, merci. Je crois nous sommes arrivés à la fin de cette analyse pour comprendre Muluba ya Mwindu ndenge apesi makanisi na ye ba question za ki yangai mutuna yangai oba wana lingala. Ba réponse ezaki ya Mwana Mboka Israël Mutombo boyoki oya lobby les propos tenus n'engagent que son auteur nzamba pambola bandeko tu bolande biso et ce que nous devons retenir par rapport à passage na Isara que bazo senga ke biso peuple congolais tous à la to voter utile hein na accuser moto até to voter utile s'il faut voter et kanisa un peu ce qui on a rocha lobby nanga ekozala ndenge nini. Donc c'est ça la grande question, c'est ça la grande réflexion. Merci beaucoup Noma Chantal Ayao, merci na Papa Osé, P. Rebecca na Bianca kuna na États-Unis, Dadi na pesi mbote na mama Mamboyo vraiment mama Sylvie na pesi mbote kuna na États-Unis. Na côté ya France na kiropesa mbote mingi na oyo ngai vraiment mama Brigitte Chimbalanga Gongo nango oyo azali kuna na France pe na pesi Epika Pinga la grande couturière mutatongela Macron, hein mutatongela Emmanuel Macron. Costume la grande couturière à Paris puis na pesi papa nanga Jenny Dienakwiza grand prêtre na pas molé na Paris puis na moi si na maman Hortensia na pambola binono so puis na côté ya crayon hein na pesi get mo comment na Sylvie mo comment puis na pesi motena na Kevin Mpongo Alvin Pongo bino tout na pesi no mbote vraiment Nzambe apambola soki Nzamba yete to kokuta na lisusu na bino vraiment na pesi mbote na Jean-Mathieu Boyembe Rita Astrid de Boyembe Rita Boyembe kuna na Châteauroux hein Bénédicte la pesi no mbote mingi Dadou Mayata mon ami personnel na Paris na Dolé Masengi
Pe na côté il y a Ngwanzu, Timothée Rissasi, Imoti, Trésor. Pe na yemoko Simplice Balunga, merci pour na ba biloko to mona ki ba plan. Ça va pas mbola bino vraiment. Tokutani